bitumbaka tozo comme nazo comprendre te donc kaka o Jérémie azo boka ba jeton o boyna mais Jérémie ngo to yeba ebanda kala na ba jeton wana kaka yaza atuna bongo moi et ça qui problème te mais lelo e komi problème bango so ba beta siko e komi na ba filmer bazo beta na ba filmer bango so bazo beta Jérémie kate si la salimbisa ye basola. Mais pourquoi tu tiens ma film? Hein? Pourquoi tu tiens ma film? Oh, au tchai kakati. Bon, faut qu'au zone kama mo bati na film. Non. So moni mutuga wa ye bamoko bati na film. Wana ya isa pardon te. Na SB eza bongo te ki oye kama bamoko na senga ki pardon bamoko pour filmer. Te. Bongo te. O senga pardon bati na fait point. Yo c'est pardon pour na film. Mais validi. Voilà, bana la bedoit te suma so balinda coach. C'est ça ma valeur. Oh Gabriel. Linda coach, on a pas la bino. Akia joué à Belleville. Ou bien gagner ou bien y aller susciter dans ma film. Et bah ça bien la kaikala. Et l'autre, ça qui est là. Condoléances, c'est mes condoléances. Au quoi assister? Il y a un absolu à Koufaki. Il y a un autre Koufa. Yo ebit. Est-ce qu'il y a Yaki? Assista Kinga. So assista Kinga. N'a pas n'assister. Dans au monde là, tous les gens là, pour la maman d'aller au salon Kindumba habiter ton bois en théâtre. Mais oui. Bando sala Kindumba. Mais oui, bateau nous sommes tous au monde là, on va au bébé c'est l'absolu de ça là. Na balade. Et ça est théâtre. Donc ma photo na mona oyo. Bon puis ça na fait na ba bisou. Et ça est théâtre, to bon c'est scène. To bon c'est scène. Bisou la reine, so moni bien au zongi, so moni bien te boma na yo. Oh. Ouais. Là la rolling am ta kufa te. Là bana jani akufa. Oh. Je mutamoni aza bien te aboma na ye. Bisou azala alo kwa bisote, bisou kana bolingwa mibali eh. So quartier olome, c'est que yemo oto benga da ba meke olome. Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana ya Angleterre mobimba, c'est papa Moïse prophète. Na yena sango ya malamu pona koyebisa bino ete le 17 novembre tozana convention na Tottenham pa ya pasteur John Ngela. Nazo koloba ete ba oyo bazaka ba problème oyo koma chronique, lokola bana ya ba autiste, lokola bato bazana blocage, lokola bato bazana limitation, lokola bato bazana maladie si la kate biloko nyonso tout ce que koma chronique boyeba ete zali démoniaque. Tozo zela bino po boya bokoma décharger na kozala ngai moko tete na kozala na pasteur John Ngela. Le pasteur John Ngela en collaboration avec prophète Moïse. Bien-aimé tozana bino dima le 17 kozang sate de koranga nzambe akosala nzambe akokangola nzambe akorestaurer yo malade umele tamulai oyo problème kutunso za attaquer ba triquer yo yaka le 17 dimanche na 12h30 na community sport center Moïse Makoma tozana en prière ensemble tokuta na sport center en face ya Tottenham Stadium toza wana ndeko boya ebele nzambe akotika bino te parce que oyo komi temps ya nzambe balwa nyonso établi par munguna nzambe ayeko benga nango nzambe ayeko pesa guérison nzambe ayeko restaurer yo mtoza na problème mtoza attaqué par l'ennemi viens et Dieu va vous délivrer na combo na Christ. C'est le pasteur John Ngela retour à la parole fire boya ebele bokola 17 novembre ebele kati na biso bakobika ba limitation ekosila ba blocage ekosila ba maladie ekosila bana ba autisme o ba bika te bakobika tozozela bino boya ebele tozozela bino na mboto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission là. C'est l'émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est Babango avec Yves Ipan, ton secrétaire d'info. La fin avec la série continue, toujours dans votre super promo BSA 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Maman Tumba, tout ça est à Togo sur la moi et belé par rapport à l'actualité de Nango, par rapport aussi. Il y a docteur Moguijo, il y a son rabiso, puis on a différentes maladies, nabiso, côté centre hospitalier, azawana pour son rabiso, côté l'opposition nabiso, même l'état libre propriété à Moutou, il y a bon maman, il y a bon papa aussi, comme disent les Quinois, azawana na salon au choix de beauté avec le docteur Moguijo. Alors, toujours continuer, très bientôt là, journée porte ouverte les alliés, et que Sunga Bandeko est belé, il y a le 23 novembre. 10 décembre, donc on fêté
la journée porte ouverte wana biso na bino boyebi ndenge kaka docteur asalaka donc aba prix ozwi traitement na yo baconsulte yo en tout cas résultat ebima et puis bokozala 50-50 par rapport ya mosolo oyo okofuta mpona okenda à bonne santé na bonne année au fêter ensemble na famille na libota na mobima voilà to pesi ya gabi mbote bonne santé na yo mikolo belé on a les réseaux sociaux ba ndeko ba na biso en fait nini on a ni te boye ouais moi nazalaki na mboka te OK na mboka te siko na ye oui ah ça c'est bien mais on a biso pe novembre ozokenda lisusu France est-ce que ça va préparation te ya voyage te et wana ezalaki makambo susu kuna pe eza makambo susu ah ça c'est bien alors toujours qui nouvelle na bino mamuke ba commander bosangana ki pona ndeko na bino buibui est-ce que promesse bo pesa ki ndeko na bino ko rendre visite ya kotikelemo quelque chose est-ce que bo saliango ouais ba comédien poto na biso ba comédien awa quelques comédiens parce que mi suspect na kota ki ba pesa na bango pété ah bon ba zela ka muta kufa oh soko kufine ba embango ata soko pesa na privé ngapi na pesa na privé mais quand tu na groupe moko boy il faut pas participer ça c'est vrai vous comprenez pour m'appeler mo tchanga na groupe moko boy na ko bima na obima vous comprenez c'est ça donc tout ça ngana ki ya poto na awa pesa ki penza moi monta moko kitoko colossal tu venais kutikela oui en tout cas sepela ki makasi penza lelo tout ça là ki nzamba pambola ba comédien wana lokola Irene Kidia Joël Kacha Emilia Maemba Love de Londres yo dia zanga raté de Londres Vala ah ya Valentine ye bazanga raté o yebiti Vala ba comédien tellement belé o ba pisaki ba quelque chose na bango biso pe na awa na Kisasa ba ibakata ba Karine Pala ba ngai ba Sephora et bazanga na makambo tatu kanta ba pambola payer en tout cas to saki belé o to chaki pe ba quelque chose na biso to sangisa ki moyo tana ba koso ya ke mso kimi yebika effectivement ça ba kombo to ndeko tikela bubu en tout cas sepelaki apamboli ya tel maboko likolo asambela ki pe kona bokendaki combien de personnes okendaki yo na bana ndeko to bwaki na biso ko tchanga na ba écran nakendaki ngai ngai kana Cédric a filmaki yango pe moko to filmaki yango pe mais to na tchaki yango na groupe oyo to salaki na groupe to salaki na bwana na connexion ba réseaux sociaux mais néanmoins biloko bongo singa il faut moi témoin moko killer azala comme artiste pembe il pas bon que to tchaki autant et commis peu autant bon les aki avant que matadi avant la voyager donc ils aki mbangu comprendre so botiki na situation nini sikoyo aza ndenge nini aza sikoyo azolandela ka traitement ngala kendaki na eti na hôpital na kendaki na eti na hôpital na tike na hôpital ba sale ba mini surtout ba consultation tout ba pesi ba kisi to bondeli pe pour la bakisi ya monde atikaki nango na elongo na nzambe to ala nzambe akosa quelque chose. Amen. Ça c'est bien. Voilà. Nous avons fait un constat na ville de Kinshasa, le kola mikolo moins koimo makasi. En tout cas comme disent les Français et c'est lui férocement Congo za koyinda chaleur moyo keye zongi kore zate. Alors bandeko ebele to komona bango na cabinet docteur Mobuja ba papa na ba maman ebele problème kaka ya loposo. N'habite komona déjà bandeko ebele na kati ya cabinet boye ils occupé te ba papa na ba maman ebele na kati ya et ça non ndenge nini en fait ça nini pe zo sala ke maladie yango ya po wana et comme ba maman et y plus aussi ba papa la émission et comme papa ba maman pour tout koloba te ezaka ba conseil de papa okoza na tene oya bien omona ka mutu boka ye oteli boye e okomi boye e oyebi te eloko moko boye bimi yo wana okay okomi susu yo pe yo boye te oyebi te yo wana okei ozo comprendre opakoli oyo ya liboso esili olingi so banda susu oya mibale opakola susu opakoli susu esili suka na likambo na yebiso mabende ekoti na zandu na gambela
Ok, peut-être ça. Bango ka sachet pembe. Ok. Sachet pembe. Azui nini mogo ache. Azui huile oyo ache. Azui huile mususu wana ache. Azui huile mususu wana ache. Mélange. Mélange ache ngo boye. Akangi sachet ningisi kuku aningisi sachet. Ya na prix nango. Ok. Apesio. Ok ina ndako. Bandiko pako. Bandiko pako. Yele kwa liboso ekangala wapi? Awa. Ok. So ekangio. Wa manette. Mama tazwado mukamate na matama. Na valise koto ba. Wana yo mukamate na matama. Soke mami kyo awa. Na ebiso ezakaliwa. Wala manette. Manette nde yango wana. Donc zando ezo bebisa bato. Manette ba gister. Bambela ya ba gister. Oya bia folie. Tata moko dena kona so lokolama. Zakolata. Tata bateke. Manette ba gister. Tala nini mundele boy. Ozo comprendre. Yango nde ezo bebisa bato. Gambela na zando. Bana basi bazo beba. Mais pourquoi pas comme dialogue bazali na bango ya minene na moko pour le mélange je sais pas moi mais il y a gabinet ya yo ezaka en fait ezaka nini ngezaka ba moya ngola ti OK ngezaka problème ngola ba moya ngola pole nazali na ngala beba na ngate ena kya ngola mai mabe mai na bango zo ya mabe et puis na ba moyi na bango ezalo ma makasi OK donc mai na ba pe mabe moyi mabe. Donc nous sommes vraiment ma kaka. Vous comprenez? Des bébés sakangai. Des hommes na qui boyer na ko rejoindre na ko na docteur Mogisho. Parce que le cas de témoignage n'est pas battu ka yangola. Parce que mo ka yangola oh docteur on a qui ça na docteur Mogisho. Vous comprenez? Ti na ba maladie sobe, na ba moni ba mama chako, na zo ki ba résultat ni na ba résultat nga bien yo moninga na yaki. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Ata wenda liberté na masina na changu likambu na ebisio kuna pe solution sanisa likambu mélange ta sacha pembe oyo tse ba tselio baningisa bula maboko bona yebi yango baningisa bula maboko ningisa tangi ba tela tena sacha no amuke apesio ai so conseil no pesa penda population to éviter soki na 2030 soto za na basi kitoko lisusu na mboka soto za susa mibala kitoko na mboka na bana mibali to yebite surtout ke bona nepe yango bona nepe yango est-ce que vous fêtez na mukamate bona ne vous fêtez na banduta na yo mama ngana bengisi basi nyoso tu oza na mukamate oza na nduta bona ne yango okokota bona ne te c'est mukamate silité ça c'est pas docteur Mogisho il y a pas docteur Mogisho soit solution il y a pas docteur Mogisho asili ça va passer na yo ba problème na yo oyo oza nango tampo bomba te mukamate nduta ça va nduta toza nango toi nango la $15 ya pamba fola opakolika esika nduta ezali omase ti ni fulufulu wane kosila wana pona mama na o baboti oui na ba mama naturel ba nduta sa mibali misupe bazana ba nduta bazali OK vous comprenez pour y a pas docteur Mogisho boso ba savon na yo soma mafuta na yo et pas docteur Mogisho nduta esila ko ni okota décembre na nduta o fete pour na nini na mukamata kitoko te non kitoko te on fête bien temps on fête bien te elongi mabe bon et ana dérangement moko ata ba semi na bokilo ba sepela et ana dérangement moko ndenge wana sala so ndenge osala nga so kata na zwika kitala problème ekoti na motema mawa ekoki po oboma yo souci ko soki ozwi ko tala problème ekoti donc comme na culpabilité moko boye evandi yo senti ke yo te okomose préfère kuto simona kitala te nga wuti wana te tala lelo mais obiki ba na wuti esika moyi makasi bandeko ebele nasali remarque moko bandeko ebele na Congo bango kende plus na ba réseaux sociaux bazolanda bastis oyo bandeko bakoloba bandeko azwi telefone na ye moko mega na ye moko telefone na ye moko avandi na ndako na ye abana oloba o so olingi te na yo makwanza ne longwa boye na boye banduta elongo sala boye somba ai
tia mafuta mbila okalingi yango mwa ndambo atangi yango ta pe dermologue atangi yango pete ayebi pete na ba maman ba kolanda ba stiso ezolika na ba réseaux sociaux nyonso oui ça bango nini parce que yango peso détruire makasi bandeko ba koyeba te sans le savoir ba ko salela ba stiso bandeko na ba ko pesa bango tandis que ba dermologue makasi bazali loka ba docteur Mogucho oye kaka jour moko rendez-vous na ye voilà aujourd'hui remède directement lobby solution monani obiki yebi to sani na maman ba otala biso nazoyebisa bango batika bilanda landa batika bilanda landa botika biyoka yoka réseaux sociaux za yango déjà ya kobeba muto et puis toi ba témo côté voilà tu as po mo côté voilà pardon toi na po mo côté bato musu baza na po moko boye esa de po grâce musu baza na po sec musu baza na po moko boye azwa kambala moko mikobi mbala moko misusu mikobi ekimaka ye tuza mutu na mutu aza na ndenge na ye oyo aza na nzoto na ye ndenge ezaleli yo kolanda mutu kaka na réseaux sociaux alobaki boye nasala boye neso bato bazobeba ive ya kosakana te na ba réseaux sociaux bato bazobeba ya kosakana te yake pa docteur Moguijo atangeli yango classe atangi poso ya mutu atangi nzoto ya mutu apeso solution okimaka nini kabelo tosombango ba $300 tosomba kabelo ba $400 mpona kobongisa mpona yo mpona kolongola mokamate na yo moko oluki pa kovandela na yo kovandela epuis esimbaka te ya biso outi wana te tovandeli esala boye yo wana bapomme de terre tosisi yango olie na lia na ngai tosilisi pomme de terre nde kosilisa tosa tomiokwani ti yaka na oyepa moto atangeli yango classe docteur Moguijo aza na ye mie place wana oyo bazobenga bino butu moi yaka luka solution ya mokamate na yo elongwa otika na kimia ozala tranquille voilà bandeko bebe babengaki biso bayiba tuna nanu eloge ebele oyo Gabriel asalaka mpona docteur Moguijo est-ce que ye moko baconséquence eza te na bamoya ezobima makasi est-ce que ezodérange te est-ce que mon problème mon kokoso eza te parce que bandeko ebele balinga baya mais peut-être eza na baconsigne to mpe baconseil te oyo docteur apesaka yo par rapport ya bamoya ebimi au moins kokoso eza te soki oye traitement pa na ye faut koéviter moi ok pendant traitement faut éviter moi somba parasoleil na yo zana na parasoleil na yo ou bien zana na ba chapeau et ça ozana nango ya minene bo bateka opela ba dilocos de bateka yango ba nini tozala ba chapeau wana ebele ok benga ngo oyebi yango ti oyesala boye ya badona beja ba chapeau minene wana otango tamboli na yo nango ozwi nini parasol na yo otie parasol na yo otamboli na yo ti ezipi yo vraiment nini elongi omoni po ezwa moi te yango wana kaka est-ce que suivi mpe ezalaka ye moko azolandela oui akutani na yo oui so osisi kisi na yo ya liboso oyepa na ye oye elongi polele aotala atali apesi kisi ya mibale oye susu atali apesi kisi ya misato bamisusu kutu babika na bango bamisusu kisi ya mibale kaka abiki na ye kisi ya misato mpe abiki na ye ozokomprendre koyebaka koprotege elongi econseil ezaka koyeba koprotege elongi na moi ok ça c'est bien. Voilà, je disais que ebele abatu ba mitunaka tant de questions na beloge ebele yo ça pour le docteur Moguijo. C'est comme si vous avez 2 ou 3 personnes comme ça au bika pas docteur Moguijo, ils allaient yo ya Gabi maman na biso chaque opère son âme et puis la die sobe ndebo biga awa parce que ba kombona bilongi ya batu mususu yeba na raté na ba télévision tout monde a raté. Non, il faisait un problème beaucoup pour photo yebaka. Il y a na mutu mususu alingaka na ye ba exposer longi na ye ya na bato mosusu balingaka pe te ozo comprendre ya na bato ebele po docteur Moguijo abikisa ozo comprendre ezaka biso baartiste comédien te na baartiste musicien ya minene ya mboka oyo oyo bazwa traitement pa docteur Moguijo mais balingi elongi na bango ba exposer te biso tondima na biso ba exposer elongi na biso po anini on a récompensé docteur Moguijo na oya sala pour na biso. OK. Vous comprenez. Vous avez reconnu ça. Biso ton dima na biso. Nga ndima na parce que nga ba publier nga déjà. Et le gars bomba ezate. OK. Vous comprenez. Ndima na ngai batia yango ezala nango beza ba tusu balinga raté. Moi ko forcer bango ezate parce que ba ko porter plainte. OK.
yaki osalisa yaki ochina nini na public apesaki mpe mbongo na ye apesa mpe mbongo na ye ozo comprendre c'est ça le problème donc soki tolandi bien docteur azwaka permission epa na bino moko bato oyo atraité oza patient ye moko atuni soki olingi totia elongi na yo soki ondimi soki ondimi te ondimi te oya koforce motu eza te c'est ça ça c'est bien na yango otala mama moko otala papa moko otala biso select mama oyo azali na problème ya loposo mosusu mpe azali en bonne santé ben nduta soki alongoli bilamba devant mobile devant mwasi boye okosepela na ye te ebele mpe baza na bango na mpo na bango eza nango bien ben bakoyeba te bakoluka dermatologue nini oyo akosunga bango par rapport ya loposo na bango ndenge opesa bango conseil basala ndenge nini bakomona mpe docteur Mogijo azali opesa conseil ndenge nini nalobaka chaque fois awa na émission na yo excusez docteur Mogijo azali benga ngai soit tobenga numéro ezokoaffiche wana ya komi ya docteur Mogijo soit so omoni moyen te obengi ngai na 089 65 61 779 obengi ngai na indike yo mpona kokutana na docteur Mogijo napesi yo numéro ou soit nalakisi yo parce que ebele babengaka ngai ebele babengaka ngai bito omonaki yo boyeboyeboye nasengabi oui kende place boye kende na victoire neti oza atwa na victoire en face kaka ya commune mais awa confusion ekotima makasi parce que tolongwe na pese ozalaki tozalaki tolongwe pese ozalaki tokomi sikoya numéro 6 donc à la même place wana même avenue kaka na face kaka ya commune la district ya bazora banini ya point chaud tozaka wana kaka na numéro 6 tokomi sikoya numéro 6 ozomona oye wana po mama moko abengaki nga mama Fanny na Londres abengaki nga natindi mutu aye atisaki mutu azomonana te aomona place te disons numéro 6 tokomi sikoya numéro 6 soki oka numéro 6 bolakisa odaki obika na oluka pa docteur Mogijo balakisi yo kaka omoni osi na problème te wana eza mpona bandeko biso ya funa pisi na bandeko partout azoleka na ye mpe aza koleka na ye akomi na victoire abitika na kota wana numéro 6 so toke na bandal toza na baka yao na baka yao kote ya nini ya police ambata police ambata so tulika pa docteur Mogijo bato nyonso kote na bayebi balakisi yo ozomona so toke na galerie présidentielle ancienne galerie au Mathieu Escalator gauche na yo pardon au droite na yo omona deya batie bilongo na biso wana ya badefete mama chako baesobe okotika na porte wana po okuta nomutu na porte te okotika na porte omona escalier omatie escalier porte ozomona ezotala o wana yango wana epa docteur Mogijo ozomona na lemba na re Lubefu avenue Lubefu so bika na oluka epa docteur Mogijo donc wana kutu eza esika masola docteur Mogijo esika ebanda wana penda source ozo comprendre bakolakisa yo obika eza nango mais bato nde baa na résistance azotala mbongo mais soko eo nini boye ye wana mbango soki bombe azotala teke elongi na yo nde mutu yango nde eza makambo soki yango eza ya kobeba moyen vraiment okoza mpe tranquille te obi mise moyemba oyo ateli te akolia bonane te sikoyo oyo abongisi loposo te akolia mpe bonane te boya ebele bofungula elongi banini elongwa mukama te elongwa tolia bonane na kimia bazaka na kimia te ngai nauti na monzi wana kimia ezalaka te na moi toujours kimia ezalaka te azidra ya bana kangi de longi mutu akotala ne yo te yo kati kazotala yo mutu baoloba bo makambo mosusu kati baoloba na yo bato baseka te bato baseka te koloba te koseka te so amoninga oyoseka ekomi problème baoloba nanga baoseka nga donc yo moko kozwi elamba sali nini ozomibomba mpo wani te yo moko oza gêné oza dérangé ya monde mabe bobenga docteur Mogijo boya bobika voilà faut pas douter benga na numéro eza affiché directement au docteur Mogijo demo eza ebele on est toujours dans le novembre voilà on est bon fêter na mukama te kolia bonane te so sote longi polele meka pesa te voilà sans maquillage meka pesa te voilà on est devant wakati au pays oui oui Yagabi devant on boy ata yo moko voilà va loka de lo monde longi po fana na okimia bandeko ebele batungisi biso par rapport à la journée porte ouverte oyo esalemaka souvent na kati ya centre hospitalier docteur Mogijo batuni Yves est-ce que ezala encore mikolo lokola tokende na bafete boye mpona kosunga
population congolaise na ba mbongo na bango mwa muke oyo bazwaka par rapport à ba commerce na ba cop basalaka balobi journée porte ouverte eza quand pona docteur ne va soura bango pour ebele baza déranger na ba maladie ba kokinda bopito mususu ba kosinga bango mbongo moko eza likolo makasi éviter est-ce que favori wana de tolobara toujours pas docteur Mobutu est-ce que cette fois-ci à penser sur la population congolaise pour nous la bango. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Docteur Jama Kotika. Ok. Donc, nous avons la journée porte ouverte à partir du 23 novembre. À partir du 23 novembre, à décembre, à fin décembre. Journée porte ouverte des alliés. Okay. Et puis, traitement 50%. La réduction. Oui, 50%. Pas de ça, la réduction. 50%. Consultation au fêlé. Oh. Consultation au fêlé. Nous avons dès que le docteur Azalaka, nini oyo, bato mikuwa, bato nini déplaça, bato ça accident, li kole bongaka te, nini bakoko ba âgé, bato ka troisième âge, nini donc ezala ba jeune musu bazali pas za jeune même au Congo et bukana mu Congo esalaka te ba problème nyonso to wana docteur Mobutu azo benga bango nyonso to baya. Eza batwaza na poto ozala ndeko na yo eza ozala poto pe yo moko osala banini nyonso to esimba te yaka kita kisasa bon opération na prité est-ce opération pe eza parmi ba bloco oui réduction 50 sur 50 ah bon à ça dit 50 opération sans cicatrice opération sans cicatrice 50 baedara bato ndenge nini na bampasa kuna docteur Mobutu atia ba forage na mona bino tikana ba groupe électrogène ba ndeko batanga match nini bolinga sauva abikisa bato asala ndenge nini ambitieux za nini kwa docteur azobikisa na nzoto azobikisa pe na moral parce que cela tikuna nini ezala ba bato ba tondi ba otana ba match na bango bato sepia na bango ozomona forage ezali ma ezalaki te forage ekoti bazo kotoka mai na bango bazokende na remarqué juin juillet bamame belé bakomi na basystème moko bwaka mwa soi mo ebele nde bazwi toloba comme disent les kinois barondo. Est-ce que na cas pe ya mama mpona baéchographie est-ce que docteur en général échographie tout $10
10 dollars. 10 dollars à 10 dollars au bloc. Oui, ça va 40 dollars, 50 dollars. Docteur Mogi, on a 10 dollars. Le 23 novembre, il y a fin à décembre. On a surtout dans la zemi, échographie, nous surtout échographie, l'hôpital bâtiment, l'échographie, mais il n'y a pas docteur Mogi, 10 dollars à Pamba à partir du 23. Si il y a fin à décembre. En tout cas, docteur Mogi, je ne dois pas me bien. Tout le monde ambitieux à la nini et pas docteur. Parce que bilo va bouiller. Ils ont battu les dans mon solo. Parce que belé dans mon Congo. Ils ont battu baza ministre. Ils ont battu bazali ba PDG. Les magambo ba au salaté. Mais docteur ça là on ambition ni. Ka ko aider kaka. Apanda déjà ko aider banda kala. So ko da ambition moko boyo so ko ma député to ni masa sala ngokala. OK. Mbasa sala ngokala. Donc azana eka ko aider ndenga idaka ba veuve, ndenga idaka ba fumeur, ndenga idaka ba orphelin. Donc ndenga azo aider peuple. On se comprend, ndenga azo aider peuple. En tout cas ba docteur Mogi je fais faut nani état la ba. L'état fait soutenir. On se comprend, faut l'état soutenir ba bango. Hein? Mina dans ces awa sunga biso na presse. Bongo pardon. Ndo bango. Bata ko aider bango. On se mona muto azo sunga. Le mec pour sunga et botier makoki pe belé. Quoi ça la nini? Ah ça la sous plus. Si. C'est ça. Adresse des awa pi sunga biso. Adresse na chez ali na yolo. Na nini na Kimwenza. Sur Kimwenza terrain Kanka. Na yolo na yolo site. Sur nini terrain Kanka. OK. Terrain Kanka au terrain Kanka Mukongo kati si prince. Au na station ezawana. Ah mkiona. Station moka mukezawana. Au bois qui a mis na nini na en diagonale na yo mona bakomi hôpital docteur Mogijo. So ko boye bité otuni. Okata ka presse à Kimwenza wana maman ko pas docteur Mogijo. OK. Donc n'hésitez même pas. Donc mutu surtout na kaya maladie surtout tout ça. Un problème nyo sur le banango. Ce problème na obenga tena kene na ngai. Oye na okana terrain kaka na yolo sud wana okatisi ka presse monika station wana okatisi au docteur Mogijo azawana. Azana ye wana. Voilà, merci. Donc bandeko bozo landa biso. En tout cas, n'hésitez même pas. Benga numéro affiché. Yaka yo moko sur place au bon matériel au docteur Mogijo azana ma plutôt pour na kosunga biso na ba différentes maladies na biso. Les appels militaires. Ah wandika ka ba docteur Mogijo. En tout cas, nzamba pamba docteur Mogijo. Voilà. Yaga biso to monio to ko kotika obote parce que ebele batu na biso yaga bi ndenge ni mikolo ya legiti. Alors tout yeba par rapport ya ba film maintenant. Aux ongles déjà ba tournage par rapport ya musala na yo nega ba invitation yaka ou bien ozaka na système de na malewa. Na malewa na ngananu. Non pe na bandi musala te. OK. Non pe na bandi banana yebelo na bandi musala te. Bato kamba zo sala malewa kambe zo sala on a une bande qu'on a simba ya monga moko après on fait la deuxième chaîne. Ah bon? On fait la deuxième chaîne et ça GB cinéma. GB ah cinéma bon? on met ma biso na ba gag et met ma biso na cinéma. OK. Wana ezaka ya Gabriel Bolem. Ouais. OK. Uniquement pour le film. Ouais. Mais avant tout na mona ki avant aucun matadi namona ki émission moko disons film moko na katanda kuna yo na ndeko na aussi là ezaki titre nini ça déjà diffusé ezaki film c'est la Jean 10. OK déjà c'est les cas déjà gaita pe a se retrouver na kati ya film et ça qu'on ndeko na reconnaître que yo aina ndako no na ya katanda kuna yo tourner pa na yo ba ibe ba tourner ça va bien. Et ça va bien. Voilà, ça c'est bien. Dès la tourne à chaque fois. On lobby bien au sala et chaîne Asika, ils a plus pour na film na ba gag. Lelo ils ont bande ko belé yo kanaka na bango, belé peut-être bakangela ba kanda par rapport ya o une solution ni soto yebi. Est-ce que na ba film no wana bande ko wana ba kozala le bienvenu pour na contribuer na croissance ya chaîne na yo est-ce que ngai na kobenga mutu so konga na koma mutu na kobenga mutu no so tuki yaka naza ko so tourner c'est mutu mo aboyi na ye je change na benga mutu so yo benga mutu no tembi téléphone benga mutu na benga mutu so so donc nga mode ana za na kati ya makambo ça va et bakata déjà kozala
Ok. Vous comprenez? Bien, maman Maman déjà kozala. Maman top et problème té. Ah oui. Soka ya lingi ko ya aye, soka boya fandi. Dans le bien au clair. Ok. Mutako linga ye, mutako boya afandi. Ok. Déjà nga na pointe, et bakata na pointe, Flore bangu na pointe. Vous comprenez? Thérèse na pointe. On a déjà 4 mamans de on a ça va. Ah bon, dans chaque film, nous avons mais ce qui on a émission, on a béni mutu mususu à monique royate. To continuer le soka bon. On béni bijou la reine. Bijou la reine. Azali. Maman Pati Melang Azali. Batu baza. On béni Belle-Vie, aye peut tourner. Oh, et ça problème, t'es comme la tourna pas naïe. So na bengi payer, so ka boya boy, so ka so na bengi mutu ya aye, so ka boy afan. Nous on tourne, nous on continue. Oui, quoi n'y pas. La tourna pas naïe. Ok. Oui. Parce que yo colisi be chaîne bande go belé. Ah, comme la tourna pas naïe. Ta benga ye no ici la na sa beso sela nga 10 tableaux. Aye asali linga 10 tableaux ke. Pourquoi pas? Ana mai na makila lo kwanga. Okutie mbongo na. Vous avez foutu un bon naïe. Ok. Alors, par rapport à Rankine et Koti, mais théâtre d'autres dans la Aïnine. Degonayo, c'est un bagarre. Autocoup fait la grand frère, il y a des bossos aînés de la famille. Ah, mes condoléances, c'est mes condoléances. Est-ce que. Naïe pas quitté. Ah, il y a des réseaux sociaux déjà, il y a cela une semaine. Ah bon? Nazara quitté des bébés. Pourquoi assister? Nazara quitté. Pourquoi n'était? Ok. Donc, tu as la ya les ya Richard Akufaki. Est-ce qu'il y a yaki? Ce qu'il y a quitté. Là, puis moi, qui les a. Mais c'est ça. Mais Kozong, ça m'a bien à ma bête. Il y a un problème. Moi, c'était bagarre. Azan de Konayo. Bandisika Moko, tout ça. Il y a un alobité, na boité. Ce qu'on a tala. Il y a un absolu Akufaki. Il y a un sorte de Kufa. Yo ebit. Est-ce qu'il y a yaki? Assista Kinga. Ce qu'on assista Kinga. N'a pas assisté. C'est ça. Bonsoir, d'ailleurs, il y a un bok. Il y a des bandes à terre. Il y a voyageur. Avec bien. Ah. Merci. Tu retournes là, tu vas vérifier encore dans ma vidéo. Tout à ce qui c'est Azaï Penza dans ma tanga. On a pour que yo peut aussi la assistance na yo ils allaient le moment. Nani adogo. Azaï na matanga. Na landie ti na cimetière. Ah ok, là du cimetière. Oui, ti cimetière na landaki. Landaki. Ce bitumbe Azaï on a yo pour moi. Et Nazaki te. On se fait moi c'est biso to kelele yenga déjà biso to tika iba. Ah OK, ça c'est bien. Alors une chose, Lilo tu remarqué na musala na théâtre. Conflit et comme encore ezo makisama, ezo bakisama. Tout le monde qui conflit ça qui plus. Na ebi mu kusezani. Docteur Azali à 600. Mobi Josali à 600. Tout le monde a dit Rankine comment il peut si la bisalo nan de Belle-Vie. Lelo et longo ya Sila na Belle-Vie et comme il y a Jérémy na Belle-Vie. En fait, yo za na kati bande ko wana nyonso ozara terrain net ndeto benga kayo. Mais ce que tout monde ba Rankine ngo zo sala ka tour de rôle et pas na bino moko kaka bana ya parler moko. Et salon ndeni ya gabi. Pourquoi Rankine ngo zo kinda ndenga boy. Esa ke lote. Et Rankine à Belle-Vie na Sila et comme il y a Jérémy. Esa ke lote. Expliquez biso ne gozani. Ah, bitumbaka. Bitumbaka to so comme na so comprendre te donc kaka o Jérémy azo boka ba jeton o boyna boy mais Jérémy ngo to eba banda kala na ba jeton wana kaka. Ah, yazara atuna bongo. Moi et ça qui problème te mais lelo et comme il problème donc ça makambo ça ka bongo donc ils ont bota donc moi ya ko ça ya tenga na esa bino to tala on kana miso tie aussi la ya ngoko. Mais na ba dire na ekaka déjà zo kende la sake ezo lo ba mapande ko mo parce que ko lo ba ke nganga e blo mande ngwana sala ya za distrait et akendangi malewa ina restaurant abendi mama wana makolo blo mwa ndengo wana na yoki abinganga ta teki ba da jango ezo kende pena na ndenge moko bekio la sake bela na problème na Jérémy. Vous avez déjà Jérémy Blog, on a bêta dans différentes interventions. Oh, je te jure, par contre, on va bêta. C'est quoi, et comment on va filmer? On va bêta, on va filmer. Par contre, on va bêta.
Jérémy Kate. Bango tout bazo beta na basile. De part et d'autre, il y a Robeta et qu'on n'a pas Robeta. Bao beta na. Et là, comment on le sous? Ouais, comme maman na moi na moi na côté zaté. Ah. Est-ce que maman a compris comment que moi, tout le monde a compris comment que maman? Yo na bi moi na côté zaté. Madame na bango. OK. Et là, comment tout à l'heure qui, là il y a des conabiso bijou la reine par rapport à Rofuka Manaye, n'a pas ici là pardon. Tout le monde qui vient nous trouver comme normal, bon c'est ta qui assez un pardon, avant de connaître à reconnaître que ça limabe. Mais tous hommes qui kana bagag négocier la bisale ou na négocier parce que les gag moko le ko la ndeko moko aye ko senga pardon ndeko moko mado je crois Karine dans la yukala moi wakaka pa na biso na kauka aye ko sani yo senga pardon et bimi le ko la image ya ndeko na biso bijou la reine aye ko senga pardon habité ba pardon pe legi bo sala ba mabe po senga ba pardon à toi et le na reconnaître yo petit de lungina yo ha ndeko ba Karine comédienne pe kaka ba bimi c'est le quoi bijou la reine. Ah, ayo ko senga pardon. Aussi la boy na pardon on a dit pardon on a en tout cas bo sala ngo trouba ko senga ba pardon en tout cas na ko limbi sala ngati et puis na reconnaître yo pe longino na ba ngo souci. Na salia. Yo ko sunga biso na téléphone total la. Mais moi na édition. Alors ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous sommes à l'agence Sangote. Petit. Excuse. Nous sommes à cyberservice. Nous sommes à 0 mètres sur la station. Il y a un Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, je sais que JB Service est ici à Robungate. Dans la station Sainte-Thérèse, dans la station. Il y a un JB Service et pas à José Baïla. Papa, Nazo Bilok Nangaï. Ah, je comprends, papa. Merci, papa. Yonde José Baïla. Non, ça a été. Merci beaucoup. Ma fille. Kubanda lelo agence ya solo oyunga na confirmé eza bongo JB Service. Alors ngai pe na uti ku yibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB Service ba numéro ya kubenga yango oyo en plus na JB Service eloko iza awa eza na sécurité assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaki salami abo na ba petit colis et yaka pe on JB Service. Wow, na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sanketete agence zakaka moko JB Service. Alors, à part na Kisasa, ils appellent na Brazzaville, ils appellent na Angola. Ah, JB Service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour. Basolara déjà. Ouais. Bon, les gens na gago ezani. Na ebi na raté. Mais si la diada bijou basolara déjà. Donc très bientôt là nous jouer na SP. Basolara déjà, baza bien. Si la salimbi, oui. Oui. Si la salimbi ça y est, basolara. Ah. On a si na mamolo ba ya gabi. Bien sûr. Très sûr. Donc gago eleki oyo zaki nini? Mbona ya Jérémy. Eza Jérémy ba na négocier la bisalo. Oui, tu as peine, tout le monde c'est la mission T, tu as ça T. Bon, ça m'a bien pour aussi pardon. Et là on reconnaît et puis le gars on a eu ben on a sous battu.
ça le bilan mon sous donc soit ta boy na ba tout sous ba ya na bijou ba sola na ba déjà andima déjà de konae na reconnaître que bijou la ne konae apunga kinzela aye kuzonga mais pourquoi tu tiens dans film hein pourquoi tu tiens dans film oh aucha ikakati bo faut ka uzonga mama ba na film non bon bijou est-ce que bijou n'est pas 5 pardon ka ko ba na film non so moni mutu wa yemba moko ba na film wana ya isa pardon te ok wana te mais babe la piste pour na non na SB eza bongo te ke oyeka maboko na senga ki pardon moko pour filmer te bongo te ba calculer ba tala esika nini o ba ko chai na film ya mabete ba calculer film ni ba ko chai ko osala te no yende mta ko jouer bien c'est ça mais beaucoup peut ça te ke oyeka maboko ba na film o senga pardon ba na film quoi yo c'est pardon pour na film mais na moni pe moi des arômes comme qui ne peut na ngam na bino ndeko yo Linda coach adaye pa na bino akia jouer à Belleville bobengani bobe ya lisusu na ba film na ça bengala ka ekala lelo te asa kenda oh kasi bobengani pa kenda tourner kuna bino boba kenda na déjà kala te avant que tourner kuna déjà makabo oyo ya bongo ba ebi ya salaka ya mwisala ki no azala susupe ya te ba bengani pa ke tourner kuna après ezaka nini na ebite yambai mais bali wala bana na bedo tsuma so ba Linda coach c'est ça ma valeur oh Gabriel mais baleki na oti te pesa ma valeur baleki no ko pesa pe conseil bijou mais na lobby bijou c'est mon collègue il pas collègue non te aza ami te mata collègue non na ko lobaté na ko lobaté voilà merci alors tout le monde qui est sur la soukaya lelo par le problème là si là quel problème mais na toute une question par rapport à Ndekonabiso Linda coach pour la moni moi des arrêts ça et continua Ndekonabiso Ndombele Mbembele je crois nani Mbembele na moi ba mo tcha Michou Mbembele la sirène ba mo tcha kuna koto ba tcha ba bomba ba gaita gaita qui sait kuna ba bomba c'est vraiment comparé bango ça moi tu comparatif ninga ba mo kina bango des bonbons des abakuka ouais ma présidente si on ne va pas comparer bango bongo c'est le yo vana na bango oui bien savoir faire na bango to comparer bon année ah non mais monsieur pas que plus loin de comparer bango par rapport à et monsieur pas qui na bango ma beauté monsieur pas qui bango par rapport à film disons pour tourner quoi bon mutu na mutu nzamba sala de longina mutu na mutu nzamba sala ina ndenga ko ya jouer mutu soit jouer capital mutu soit jouer calme mutu soit jouer boye mutu soit jouer boye nyo soit toi na poussa na ba mais balobi que est facilitable ba binge bon ngate ngalo ok tout le monde a souka lilo bana bandongo surtout ba ta la biso et si tout le monde qui est penza peut-être non mais tout ce qui c'est la biso lilo bana bandongo surtout ba ta la biso Gaëta qui c'est ka joyeux anniversaire déjà d'avance ok Gaëta qui c'est ka anniversaire déjà de 9 novembre nous sommes tous dans la maison ka cadeau ya ko benga le 9 novembre l'anniversaire de Gaëta qui c'est ka ngai le 15 novembre ok ngai le 15 novembre Hervé il le 9 Hervé le 28 décembre oh là bolandani le 28 décembre on a beaucoup santé dans la Belgique dans la Allemagne avec Bakata Vimbo avec Mimi Kabongo Karine Pala Jérémy tous moi et Belé to karaoké to moi clique karaoké tous qui est toyemba na Allemagne ba bengi sibiso toyemba na Allemagne le 28 décembre bonga ma déjà pour recevoir ba billet tous en Allemagne le 28 décembre wana kata Allemagne wana na bandeko na tangi ok babonga mara déjà karaoké est foutu jour anniversaire à moi nanga jour à karaoké mais oui bandeko mususu bazate lisusu lelo babunda baluka visa bébé baluka visa bonga na opesa pour ba visa nga ansi mutazola kinga visa ansi luzolo merci beaucoup je t'aime beaucoup nzamba pambola yo nzamba tambisaka makolo bakamuna o donc je prie pour toi chaque jour so bandela musu ezo fungwama ko bosa te Gabriel azana kati je t'aime beaucoup aya beaucoup dans la vie ouais to kutana ki bon solo ouais ça c'est bien
kaza tofungoli susu baterrain na Mwanda tofungoli baterrain na Mwanda mutu nyonso to aza na besoin kosomba baterrain na Mwanda tobandi partir $500 $1000 ezali 2500 ezali 5000 pela pembeni ya mai penza na mai oza na besoin penza kosomba pembeni na mai obengi linga na 089 65 61 779 ponga mo pe na sombi na Mwanda ke sombako kitoko kinkole kutona akukende te bona Mwanda eza kitoko papa oza makambo na kosala nakenda kopemba moke okepele Mwanda kopemi na yo kasi ezali te toza pembeni ya nini place fleuve nani nekutani ozali est-ce que fleuve non c'est toza wana oh la wana combien toza wana combien benganga na privé na privé ba place pena yango ne bongo tozali na natakata za somo voilà yakabi ba terrain na sopela disasa awa na maluku 500 na menka wese sila $500 ezali na maluku meka yango na OK $500 benga ngai en tout cas osomba terrain na yo yango voilà toujours une question oyo ndeko na yo la reine na ba différentes interventions na ye alobi abomi libala parce que amoni litomba la moté éviter conseil ni kopesa parce que non bakena na ndenga divorce hein c'est le moment ba ko bongisa pe bazonga na wazali bongo molonga na ye parce que vidéo wana kenda et les kala ba télévision belé et ça l'a bien battu ba septa te mais yeba ozo leka leka na émission ozo bango ke tiki na ye aza divorcé na mitu aza lokola célibataire so amoni mobali ya kobala bon choix na ye la bona sa autre maison bijou la reine soko moni bien ozongi soko moni bien te boma na yo ouais ngala rolinga mtakufa te la bana jani akufa je mutamoni aza bien te aboma na ye soka aza bien a continuer mais vous pouvez me conseil te na conseil te vous pouvez savoir na papa te ozelanga te nga kozelanga te na biloko wana bon sauf faut dire moi aussi te je crois pas bijou azala kwa biso te bijou kana bolingwa mibali soki atie olome c'est que yemo oto benga dawe ba meke olome asengi la peu ngai te na kota te voilà pour en finir docteur Mogijo le 23 novembre ça la peine à fin décembre journée porte ouverte 50-50 échographie nyonso $10 au mois ça zemi o écho kobenga ngoni échographie écho soki ya nzoto ya koto o écho soki ya nini bakona en général tout $10 OK opération ça cicatrice maladie nous allons maladie typhoïde tout 50-50 docteur Asungio Ozulobiko en tout cas n'hésitez même pas bien un numéro affiché au reçoit remède par rapport à maladie aux alango merci à la prochaine fois bye bye Lord Bisalou ma petite Lord Bisalou de Belgique la personne bote Mireille Kazou la personne bote belé na Sylvia Kake Chuchu Luambo Mimi Ngwango Rolima tout à charge ya Godé Chumbu yanga ya kati ya Godé ya na pesi su mbote na ngai na Marlène Bile na pesi mbote yo mbote na pesi mbote na ngai na Mimi Ngwango na pesi mbote na bino nyonso tout na tete yondo de mi à mort na pesi bino mbote ebele en tout cas bato surtout tokutana le 28 décembre tokutana na Allemagne vraiment tokozala wana na kata Allemagne wana beta wana kata Allemagne karaoke tokoyemba ekozala nde likambo ekozala penza likambo boya wana na Allemagne le 28 décembre bokomona so tozala bebakata tozala batu ebele ba Jérémie tout ba Mimi Kabongo tokoyemba ekozala ba Karine Pala ekozala kitoko makasi je vous aime bien en tout cas soko lingi olia kitoko bokene na restaurant et pas ya Chikito ya papa Chikito boke na restaurant na yekuna bolia kitoko en tout cas nzamba pambola bien nzamba batela bino bozala bien bye bye au nom de Jésus matoye fungama munokolo bana kombo na Yesu matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba
nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisi vraiment nzambe ya Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe ya Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto.